bande ko balandira de télévision Kimbangi c'était bana papa Simon Kimbangu mbote na bino banso na mokola lelo besika bozwami na pesi merci na papa Simon Kimbangu na bolingo ya lakisi epai na biso nyonso epe epai na bino balandi bokotisi biso na kati na banda kuna bino po ete boko kolanda émission oyo émission masolo na mokolo ya lelo ya le 3 avril 2016 awa na mboka Nkamba Yelu Seleni. Il y a solo bana papa Simon Kimbangu ezali wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo pe na lisungi ya papa Francis Poutou yende na mokola lelo tozali na kati na awa na mboka Nkamba po ete to kwa kolakisa bino maye nini ekoleka na mokola lelo ya le 3 avril 2016. Il y a solo toyebi histoire ndenge ezalaki ndenge nzoto ya tata na biso tata Molimo Monsanto papa Simon Kimbangu kolongwa na Lubumbashi pona kokoma na le 2 avril na Kinshasa pe elongwaki le 2 avril nde le 3 ekomaki awa na mboka ya Nkamba. Yango wana na mokola lelo tata na biso oyo azalaki na mokolo wana papa Kalambote Tietia Philippe lelo ba oyo basalaki na ye po ete yazwaki mosala epai ya tata mokonzi abule papa Diangenda Kuntima papa Kisolokele papa Dialungana nde bapesaki ye mosala nde ba oyo bazalaki na ye batata na biso lelo nzambe apesi biso lisusu apesi bango susu chance pe biso bana na bino bana na bango to mona bango na mokola lelo nde yango ngai nde konami papa Lambert Makwemimo nalingaki na lakisa bino ba oyo bazalaki na papa na biso papa Kalambote Tietia Philippe. Yango na kosenga na papa Francis ndenge azali asimbi biso na kamera tokende kolakisa biso batata na biso papa mbote na yo. Mbote. Papa tala kuna na kati na télé okopesa biso kombo na yo pe olobela biso fonction na yo pe oyebisa biso ya solo soki yo pe ozalaki na papa Kalambote Tietia Philippe. Papa topesi yo maloba. Merci mingi na mukumba bopesi ngai lele tata Simon akomaki na mboka oyo papa liboso kokopesa kombo na yo Wantina David oza na fonction nini nazali conseil général banda kala ti yoto ngai nazalaka dizo na ye yoto Pierre. Merci papa journaliste. Ngai kombo na ngai papa Diatulwa Samuel. Nasalaka na papa Kalambote et d'ailleurs nazalaki son secrétaire particulier na niveau na kati na MSSK. Kino atiki biso so continue kokoba mosala yango ti mokolo malelo. Mbote papa journaliste. Merci on s'est présenté. Ngai kombo na ngai papa Mbundu Edouard Solomoni. Na côté na Lingomba na maboko ya papa Kalambote o to salinga na ye pendant 33 ans. To salinga na ye papa Kalambote bana na bisika tina moya lelo na direction générale. Moza na fonction nini na kati na fonction actuellement na fonction na évangéliste général. Mbote mingi. Peut se présenter papa. Kombo na ngai papa Bosenga Bukundi Emmanuel. Oui, vous avez la fonction nini? Nous avons une fonction conseiller général. Mais papa, il faut que papa Kalambote Tietia tango bozaki mokumba na papa bango misato banzambe na biso. Très bien. Papa Kalambote to sali na ye. Oui. Ngai papa Bosenga. Oui. Époque wana na 1961 na koti na Lingumba na muvuma de Slovia quartier na ngai ezali awo tina lelo kino lero nazali kaka na makoro na matape ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu tozali kolanda tolandi ndenge nini batata na biso bango ba mi bimisi tomoni yango ketala confiance oyo batata na biso bapesi na papa bango misato pamba te lingomba oyo ndenge tokolobaka yango ezali lingomba te ezali lola pe ba nzambe bazali kati na biso ndenge bakolobaka nzambe kati na bato nde esengo ezali na libota oyo bakozala nzambe kati na bango batata oyo bango bamipesi pe na mokola lelo ya le 3
avril 2016 tozana bango elongo papa Francis tokokenda papa na biso o tokomona papa yo lobela biso na masolo ezalaki ndenge nini na mokolo na ndenge okotlaki pe na mokolo ya le 3 avril ndenge yo monlaki yango okoki kolobela biso po ete bana na yo pa kolanda yo. Merci mingi. Ngai en fait yo ndenge ilobili na ngai. Nazadi na kotaka na lengomba na tia mutima te banda mwana na ngai na koti lengomba mususu te na koti na mission te na koti na mpete nazadi na tia likia na tata Simon Kimbangu ye mubikisi na biso ye kaka papa tukulanda muntu mususu te. Papa, le bien sûr histoire na mokolo pa tokokende ma moke tokena porter parole na biso oyo ba baki na biso mais kana kolobela biso histoire ango ezalaki ndenge ni na mokolo ya le 2 oyo ba mouvement surveillance botamaka pe na mokolo ya le 3 nzoto papa Simon Kimbangu e komaki na mboka Nkamba. Papa to pesa na malobo me kana kolobela biso. Merci papa journaliste na kopesa ndenge osengi yango tokopesa historique yango ndenge yango ezalaki. Merci papa. Tango papa ngenda pesa ki message na lingomba mobimba ete eleko ekoki po ete kende kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Na lero wana baza kubenga ngo Katanga. Bon, papa Nkuluntu fraîchement venant de Tiela abana azalaki logé et pas ya ndeko na ye papa Fumalo. Ye atikilaki ye disposition nyonso tout pour ete ko préparer une équipe soit un service ya sécurité ou ko sécuriser Katana bango kolongwa Lubumbashi ti akoma na Nkamba. Donc papa Diangenda atikelaki mokumba na papa Kisolokeli. Papa Kisolokeli Charles. Ouais. Parce que aza kovanda na mokoto kolongwa na Tiela aza kovanda na mokoto avant asala ndako nene ya Gombe kwa sika kende kovanda. Oui, après toto kende. Simana yango papa Kisolokeli ayanginisaki bandimi soit bato baza ba jeune bazalaki plus ou moins jeune ba mikolo oyo bazalaki na kati na lingomba kuna na mokoto. Atuna ki question na yeboye. Bon, si koto zoko sala service oyo yeko kengela tata ko banda Lubumbashi ti akoma na Nkamba. Service wana ndeko kozala service ko encadrer bandimi et puis ko batela nzoto ya tata. Nani akoki question apozaki. Nani azali dispo po ete asala mutambusi na kati na service wana. Premier tour, muta répondaki te. Deuxième fois, muta répondaki. Troisième fois, papa encore la mota laxi mosapi. Abi papa ngai. Bon, ça va. Ba disposition ezwamaki, ba formaki 2 équipes. Papa akokomela na port public à l'époque bazako benga ngo port public. 2 équipes on a ba formaki kuna na port public ba ponaki ba surveillant oyo tolataki brassard pour papa quand il faut bato wana bazala distinguer pour na koyeba ete bato oyo bazala ya sécurité tolataki balataki aponaki chemise ya pembe pantalon ya pembe na brassard ya vert awa na loboko toyokanaki makamunyo sibongisa maki baponi boye kuna na port public 36 personnes seulement bakokende oya surveillant donc 36 surveillants quoi. Bakokende kuna na port public esika tango bakozwa nzoto ya papa po ete to memango na matadimayo. Et le reste batu nyonso wana tu faut bazala na matadimayo. Ba surveillant nyonso wana mosusu batinda kibango na matadimayo pona ko sécuriser bandimi oyo baza koya pona kozela nzoto ya papa. Na tongo wana les 36 personnes wana na zungenese na jeep oyo ezalaki batatanka lambote lokola éclairé bakiti kuna na port public babimisi nzoto ya papa tokena historique te yebi manœuvre ba belge balingaki basala to yebi yango bien pona kowela montant allez balamoko cortège ekei e bandi belge oyo azalaki na moto na bango na liboso bakei oyo aveni baza kubenga aveni Valke donc oyo simana Sedek quoi yango nezalaki ya kitoko wana boulevard du 30 juin nanu te ale ba continuer ki na nzela wana ba comité na bifurcation le 24 novembre
oyo toza kobengana la victime de la rébellion 24 novembre ye belge wana continue tina niveau ya kitambo mais or que na programme ya cortège ya sécurité lobaki soki tokomi wana na 24 tokoti po ete tocontinue ti baselemba tokiti ale toye tina matadi mayu et donc esalamanaki ndenge wana donc kokoma nzoto ekomaki na matadi mayu bavandisaki yango esika mausolée na bango mausolée yango ezali po ete bato nyonso baya koserekeye mpona boyei ya papa nsima na yango toyebi babelge ndenge bafinansaki bandeko na biso bayaka mpona koya kotia mobulu po ete babotola nzoto wana bakende nango na mboka na bango nde mwa teme etumba ya makasi ezalaki mais nzambe alakisaki nguya na ye na bayeba mpona maki bazalaki kokengela cercueil wa ndenge nalobi ke bazalaki 36 parmi les 36 pour le moment le 3 avril 2016 nakoko estimé que on a yebi oyo baza en vie 2 ou 3 personnes seulement oyo baza en vie na mokolo lelo oui na mokolo malelo mais awa na biso pe bayete parce qu'ils sont fatigués vie âge bakomi na yango donc ekomi difficile bon alors tango mobulu wana eye na ndenge bapapa basilikaki na ndenge papa nkuntu alingaka bondela mais papa yangenda mikomelaki azwi micro ale asilikaki mpe makasi mbala moko likolo nyonso eyaki rouge likolo eyaki rouge mvula ebandi ntango mvula wana eza kobeta donc ezalaki pasi basimetiere ezalaki na se wana kuna bawei babimaki bato mingi bayebaka eloko wana te bawei babimaki d'ailleurs il y a un surveillant ya matete kombona ezalaki kombona ye papa mpaka za makanda son propre fils akufa asekwaki aye me baniaki mwana papa azongisaki ye na bawei lisusu donc ozomona ke ntango mobulu wana eye ale papa pe azwi décision bapapa bazwi décision ke sikoyo papa pe esengeli alongwa na ba 3 heures et quelque kuna na matadi mayo mpona koya na nkamba me bato nyonso bazalaki distrait donc basalaki balakisaki nguya ko nzambe na bango bayebaki te na lere basiliver batombolaki cercueil po batia na zongenesa po ete ezwa nzela mpona koya na nkamba 6 heures juste ya kobetela bango na mbanzangungu bakomaki na mbanzangungu 6 heures mpona basalaki sikari fin de compte babandi koya bakomi na mbanza tungwa papa denge nalobi na papa nkalambote kenda na nkamba parce que bango bazalaki na jipe kenda na nkamba okende kotala mbutaki angani abongisi nani sika bakotia tata soki ezali prêt comme ça akendeki baye mpe na nkamba batali ok bozonga na bozongi nde baye kokutana na niveau ya yanda na cortège ya nzoto ya papa yango ekotaki na 18h awa na nkamba na le 3 avril 1960. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu ezali sengo mingi pona kolanda histoire oyo batata na biso bazali kolobela biso tala pasi oyo ezalaki na tango na kala lelo komeli biso esengo papa outi koloba na biso ke papa Diangenda atindaki papa Kalambote kene mbangu na nkamba po ete mbuta dialungana azali kuna abongisa esika bakotia papa mais leo tozali komona ke tokomi na centenaire papa dialungana et yewana abotaki tata Molimo Mosantu lelo tata Molimo Mosantu tozali na ye na vivant papa Simo Kimbangu kiangali pona bino na mokola lelo le 3 avril 2016 koti tozo kokene na centenaire papa dialungana oya bongisaki esika bakotia nzoto ya papa Simo Kimbangu ango yewana papa Simo Kimbangu kiangali lelo oyo na mokola ya le 3 avril 2016 tokoti na centenaire bokolobela na ba ndeko na biso nyonso ba surveillant kati na mokili mobimba eloko nini message nini bokoki ko adresser na bango à part message oyo nzambe Molimo Mosantu apesaki lobi le 2 pamba te yende ali nzambe mais kasi bino tozali biso na biso batu pona kopesa conseil po ete mosala oyo bino bomonelaki pasi papa Kalambote amoneli pasi bino bozalaki na ye bomoneli yango pasi po ete lelo bana na bino bakoti na kati na mouvement bayeba pe kosala mosala po ete nzambe na bango papa Simo Kimbangu kiangani asepela nini bokoloba na bango na kotikela bino moko na moko apesa conseil pe aloba
Na pesi moi. Merci papa. Nazela qui question wana popesa yango. Ya solo wana. Ezali inspiration ezuyo. Bon. On anga personnellement. D'abord, soko natali kombo ya tata ya molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata moboti na ye kombo na ye dialonga na Kiangani Salomon. Donc, dialonga na ezali mo kikongo. Eza pour l'accepter kokokisa. Donc, soki elaka ezali elaka wana tango ekokanaka donc dialonga na yangwana donc. Awa to komina centenaire na ye toti elikia ke maye manso uta bomwana na biso uta mbotama na biso tomoni pasi ya ndenge na ndenge et surtout en particulier oyo atanga mi pied gauche papa mosala to sala kezali pasi yango ni pesa kabiso ya des fois méchant kolala kis Méchant nenga kitoko quoi. na ya kitoko Ya bonzambe. ya bonzambe Na nenga mabete. ozomona bangungi basuyo basu ala ozomona mutali akabebisa mosala wana ekopesa yo méchant moko ya mabe po ete akoka kobebisa mosala yanga na te ngai personnellement nazomona ete mobu oyo toza na yango ezali mobu mutu na mutu amizongisa na kati na mosala yango ndenge bapeselaki biso yango pour que tobénéficie bilaka oyo nzambe apesa na mutu na mutu. Donc biso d'abord topesa ndakisa na bandeko na biso ya ba différents services na ba chorale mosusu po toyebe te mobu tozali za mobu ya kosakana lisusu te. Donc esengeli tosala ndenge esengeli po ete tokokisa bilaka oyo tata nzambe kolesi tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana mokokisi te. Message na ye ya Mbanzansani alobi nini apesaki biso message na Mbanzansani lelo akenaki na Mbanzansani o Mbanzansani alobi nini Mbanzansani alobi Simon Kimbangu Kiangani molimo santu aye pona kokokisa sikope tokomi na centenaire ya ye mokokisi papa dia Lungani parce que même toyoka que même na buye na yeri bosu babeng que Jésus c'était non hébreu il accepte accomplissement ce qui bloque nyonso les andema c'est que biso peut accomplissement na biso ezali prévu na ne oyo donc to raté donc to mizongisa surveiller nyonso mondimi nyonso conscience na yo ezala kaka na Simon papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu po ete to bénéficier me balakela kibiso. Merci papa journal
Basila ngai moindo ekosila mokolo nini Nzambe nanga Basila ngai moindo ekosila mokolo nini Nzambe nanga Nakende lisusu wapi Yonde lobiko nanga Nzambe nanga Nakende lisusu wapi Yonde lobiko nanga Nzambe nanga Basila ngai moindo ekosila mokolo nini Nzambe nanga Basila ngai moindo ekosila mokolo nini Nzambe nanga Nakende lisusu wapi Yonde lobiko nanga Nzambe nanga Nakende lisusu wapi Yonde lobiko nanga Nzambe nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Ikanisa ngai Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Ikanisa ngai Nzambe nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Nzambe nanga Yonde lisungi nanga Nzambe nanga Yonde lisungi nanga Ikanisa ngai Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Yonde lisungi nanga Nzambe nanga Yonde lisungi nanga Nzambe nanga Yonde lisungi nanga Ikanisa ngai cameraman epai ozali memela biso na tata na biso oyo pe yazali akokola biso mwa message papa topesi yo maloba bibisela biso oyo oza nango. Merci mingi. Lele tobandaka programme oyo topesaka porte parole na papa Sami ye moto alubiri nyonso wana oyo tomonaka yango. Alors nazana makambo susu oyo alubi yango ne totinchete. Conseil nini papa kopesa na bana na yo ya mikili nyonso ba surveillant et puis ba koko na yo pamba te ozomona ba kokolo oyo yo so moni ba bibi na kati na mouvement ya surveillance. Conseil nini kopesa bango po balanda lokolo na yo po te na patience oyo zali nango ezala pasi ezala nini mvula to moi okangami na mosala oyo papa Simon Kimbangu kiangani nini kokolo bana bango. Na kokolo bana bango bon lele tokoti na lingumba oyo
na mosala oyo ya bapie gauche toyibisaka mingi mpenza na bango titala mpasi tomoni tobetami kansi tolembaki te tiile mokolo ya lelo malamu bino mpe bolandela biso ndenge tozalaka kolakisa bino yango wana papa bana lozala makasi biso lele tokozala te bino bantu bakuyingela na mosala na bino yango wana bana lozala mpiko po tolunga na itumba oyo tozali na yango itumba ya sata lungula milimu ya mabi na bino bana lotosa batata puisque tata zitisa se yengudi kwa uwumina na mukidi yango wana lozala na mpiko pe lo bongisa ba milimu wana ibonga. Merci tokokene na papa na biso pe na conseil côté évangélisation pambate yango wana talaki makamba milimo pona koteya kolembisa milimo na biso toyeba likambo nini oyo tokokosala pambate bokowela nezala te bitumba ezala te me tosalela papa Simon Kimbangu ndenge apesaki biso na nzembo losala misala na ye na solo yango wana topesi yo tozongisi yo pambate côté évangélisation nino koteya ya bandeko pe bana na yo na kati na mouvement ya MSSK ya mokili mobimba na kombo ya tata mwana pe molimo santu oyo ezali code ya papa yangenda kontima apesi pa biso ba surveillant yo surveillant avant koloba likambo belela na kombo ya tata mwana molimo santu ndeko na biso papa Samuel Diatulwa alobi bien tina ndenge motu na journaliste atuniye na lisanga ya biso ba ancien ba pionnier de 1960 mais na lingi na commenter moi moke mingi bakotuna bango baza banzambe esi bakoko mibate la te etangi baza banzambe kasi tangu basanganaka bango misato baye kozwa likanisi eteke to utaki na likolo ba angelo baza kobatela biso mais loko ya tolati nzoto faut former équipe pour sécuriser nzoto ya papa close ya liyanga na bango ezalaki bongo conclusion bayokani tina bakendeki kozwa nzoto ya yo papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo ndenge moninga na ngai alobi ezali bubele solo bakendeki bikendela te na buyoko ya bango misato ya bule mama na likambo bona papa tokende musika te papa journaliste na cameraman en tout cas je vous en remercie les kanisi yo ozwi na tina nini pona kolendisa bandeko na nga baza epa dans le monde entier papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo oyo tobengi nzambe apesaki biso teme na ye ya le 9 avril 2012 ke mingi na sepeli ngamutu na poni bino kasi malobi misato alobaki bokende kosala mosala na boyokani ya mibale bolanda ligne de conduite ya nkalambote ya misato mutu moko asima mosala moninga te na ndandani oyo liloba ya yemei papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo bino basurveillant dans le monde entier ngai nazali évangéliste likambo napesi bino yango biso nyonso toza na molimo toza na bamilimu ya busanto tolanda lite ya Paul na baEphésien so babatu bafani na mboka Efeso Polo ayokelaki bango mawa bana ya nzambe tata nzambe alingi bino ndakisa biso bapie gauche nazoyoka mawa kasi bomeka ko sosola koloba likambo oyo tata nzambe molimo santo akosepela na yango
meka kokanisa likambo oyo tata nzambe akosepelela yango po ete bokota na motema ya ye Molimo Santo. Bandeko na nga bapie gauche soki tosali libongo tolongola susi ya Molimo Santo na mosala na ye parce que utaki na maboko na ye touta na bango na likolo totika komitungisama tolana bobele yeme papa Simon Kimbangu Kiangani ye mutayebi le sort, le commencement et la fin. Vraiment à la longue tout ça promis le 25 mai 2016 moko azanga te esika yo zali ofandi meka kososola nazali nani ou nazali Sylvia. Merci monsieur le journaliste. Merci papa, merci bandeko na papa na ngai tokokende na papa na biso yepe akokopesa mwa liloba na ye po ete tokokanga pa mate télévision tango ya tango de tokotika na bandeko na biso balanda ndenge nini mokola lelo ya le 3 octobre et le 3 avril ekolekana. Papa topesi malo. Merci mingi papa journaliste. Kariboso na pesi merci. Nzambe abatera yo ndenge ozwi makanisi uvandisi biso bapaka na yo bakoko na yo na likambo oyo lelo ezali le 3 avril ya 2016 ya bomengo na biso ya mokili mobimba ya baslovea slovea azali nde moto moko moto ya bolingo moto ya botosi moto ya ememia slovea ozali slovea ozali nde mukengeli slovea youtaki kona na likoro oyo azalaki nzambe asali mukili ada ndazalaki mukengeli nzambe asayokili biso mawa slovia tozali nde mutu moko totika mabe ata ngai oyo bokonzi ekokotisa ngai na likolo te mondimi nde ezali eloko ya liboso kubatela mibeko ya tata nzambe oyo ngai nazi koluba oyo lelo ezali mokolo monene mosala moto moko maruba oyo biso bapaka bakoko na bino muzwi yango momoni biso ere mususu nde oyo nde ekopesa bino makasi ere mususu tokokutana lisusu te nzambe nde ayebaka iraka ya mutu na mutu yango wana bandeko na ngai pa bosenga Emmanuel musala ezali ya mutu te soko moni moninga na azali kota masengenya kuranda ete landa matapi ya papa Simon Kimbangu Kiangani yende nzambe na biso na likolo mpe na se oyo ngai nazali na yango nasukisi nyonso na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya Molimo Santo amen.
merci ya solo bandeko tokomi na suka po ete tokoka kolakisa bino ndenge nini mokolo lelo ya le 3 avril kosalama na mokolo lelo awa na mboka nkamba Yelusalemi esika evandi nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu pe tomoni molimo mosantu ye wana azali na biso na nzoto na ye avandisi biso wana ya kotala nde makambo ekoleka papa Simon Kimbangu Kiangani nde tokopesa yo merci papa po ete na bolingo na yo pe mawa na yo nde okomisi biso na mokolo lelo po ete na batata na biso tokoka komonana yo mona pa Simon Kimbangu ozali kolanda biso na mokolo lelo ya le 3 avril 2016 esika yo ozali kozala lokola ngai te pamba te ngai ekozalaka eloko ekolambamaka na feti te soki otie ngai na kati na mai ya malili ye nyonso na orgueil amataka likolo mais soki otokisi ye akokitaka na se pamba te aza na eloko moko oyo bato bakolingaka te kasi ezala lokola loso ya bumba oyo soki batie moke yango evindi na kati na nzungu bato bale basepeli moto na moto azali na elembo na ye sala na likambo oyo elembo oyo nzambe apesaki yo salela yango po ete mokolo na suka nzambe akotuna yo eske osalelaki elembo na yo yo koloba te papa nayaki kokontrole bato te salela elembo no tomoni batata na biso bango basaleli elembo na bango tina mokolo lelo bazali bapersevere tina mokolo lelo tala ndenge bango bazali toyoki bango na likambo te baweleli te tala batiki bana na bango bazali kosala mosala bango bavandi bazali kotala kaka bana mwana awa te oyoki baconseil bapesi mpona mokolo lelo tozali komona ngai moko ndeko papa Lambert nalati elamba ya centenaire ya papa Dialungana kolo Yesu Mesia ye na kati na mokili toyebaki ye te aboteli biso tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani azali koteya biso tina mokolo lelo tozali komona ye yesu ya kala tomona ye te tondimi ye par la foi kasi yesu ya mokolo lelo tomoni etala elamba nalati centenaire na ye batata na biso bamonaki ye basimbaki ye ngai mpe nasimbaki ye tosengi na bino nyonso bana pa Simon Kimbangu merci na mama Georgette nzinga oyo otie elamba na yo na kati na nini tolata yango po tolakisa yango topesi yo merci pe merci na bandeko nyonso mouvement ya surveillance nyonso na kati na mokili mobimba topesi bino merci pe ba bonne fête na mokolo lelo ya le 3 avril nzambe apambola bino apesa bino maema zangi po ete bokoba mosala oyo bolakisa ya so na pa Simon Kimbangu Kiangani ete bozali ya solo bana na ye bana na botosi po ete likambo oyo ekende liboso ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemimo pe na lisungi ya papa Francis kati na ratelki awa na mboka Kinshasa nde na bandeko mosusu na kati na émission masolo kobanda na papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala papa JP Biboko papa Tony Diangenda Amalfi Ndongala pe bandeko nyonso na kati na ratelki Europe bino nyonso na pesi bino merci pe mbote
tomoni tozomona mutuka kaka mama Gode. Mutuka nango papa Mationa kombo nango zunganisa ndenge tokoliyokaka na nzembo bakoyembelaka biso zunganisa zunganisa zula eoto ya solo yango wana zunganisa ezali kokota papa Mationa vraiment ezali esengo ya kotala papa Simo Kimbangu kimia anameli biso mapapoli anameli biso kimfwama ya solo tomona kango kaka seremoni te kasi ezali nde likambo ya solo Merci maman Gode pour comment ambiance dans les 3 avril ndenge nini ezalelaka nakanisi biso nyonso tozela na kati ya Yerusalemu ya sika tozali komona ngo esika wapi ambiance na Yerusalemu kozala malili te na ekasi mama Bradi okomi kozanga maloba te mama Bradi. Merci kisi lekini mumona kimbona meso mama wajoka depuis 1960 et on m'a dit mais nous tout pas na kala kitu kwa nzame grâce à kwa simo kimwangania na Yerusalemu tumoni mambo kwa vile muna 1960 après 1960 Merci. Et l'accès était le 3 avril. D'autres nés comme à Yerusalem. Les Gétolandi, j'étais qui dans Yerusalem, les Gétolandi, les Gétolandi,
Tuka kimia ezalaka makasi bon mokakane wana kimia mpenza osentir ke likambo ya sika olamboka zongi bakatanga mpe misala ebandaki kino lelo tozokontinue kosala misala mpona kotonga eyebiseleki kotonga mpe lingomba ya tata molimo centre oyo etikali ndenge tolobaki bagauche na yebiseleki lobi mwa retard ekozala programme tokobana wana 9h otowelisa makambo eza elele bapaya na biso mpe balongwaki tokomona bango kaka lobi tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre amen. Lelo papa na biso topesi merci mingi vraiment nzambe apambola bino ezali se musique mpona komona na bino mokolo susu ya nsima nde tokokutana merci mingi tozali kokende sikoyo tolanda makambo nini oyo ekoleka na mokolo lelo ya le 3 avril napesi bino merci nzambe azala biso mpe topesi bino merci makasi na likanisi oyo ozwi pamba te litei oyo eke na mokili mobimba baye tokotosa nyonso tokosalela yango nzambe asepeli bino mpe bokozanga kozwa libunza te na kati na mosala kosalela mokolo ma lelo ezala yo papa journaliste ezala papa cameraman nzambe mpe apambola bino na mabota na bino merci mingi. Allez.